Ma Mission TV, le miroir du monde. Bienvenue sur Toyota Soroli, qui m'écoute. Apesi matondo mingi na ndenge makambo wana esalami na nzela na ye koloba boye monsu akoyimayima oyo akoyimayima etali bango tosali yango mpona engumba ya kisasa omoni ke depuis makambo ebandanga na tikala koloba te. Je crois kote na ngai collègue na ngai lokola azalaki na assemblée te mekolelekaki apesaki bainformation ya malamu mingi te. Assemblée provinciale, Pasteur Godé Poyi va se réconcilier dans Gomi Bali. Donc, ils ont une initiative personnelle. Ce n'est pas Mike qui a demandé, ce n'est pas le Pasteur Godé qui a demandé. Ma Mission TV, le miroir du monde. Excusez. donc matondo ndenge abengisi ngai na président tozalaki na kokoso kati na biso boyokani ezalaki te abi abengisa biso toye tosololi kimi ekoti napesi ye matondo mingi na ndenge makambo wana esalami na nzela na ye napesi mpe matondo na président Godin Poyi ndenge andimaki te tokutana tobongisa ngo ndenge babongisa makambo na kati ya libota matondo. Honorable Bolemisimo Moke, nini kosenga na bayimboka bakinwa badongolomis oyo tango mosusu te nana makambo bato te bakomona oyo tosali nayebi te soki osali likambo bamosusu bakoloba boye mosusu akoyimayima oyo bakoyimayima etali bango tosali yango mpona engumba ya kisasa. Merci. Kotondo ya na biso président Frank Dongo pe collègue na ngai honorable Mike Mukebai parce que yaya abengisaki biso po tosolola na kati ya libota. Alors ndenge bango nyonso balobi apesi merci na yaya na biso mpona initiative napesi mpe merci na collègue na nga Mike. Commentaire mingi ya kosala eza te bomoni ke depuis makambo ebandanga na tikala koloba te. Je crois kote na ngai collègue na ngai lokola azalaki na assemblée te mekolelekaki napesaki bainformation ya malamu mingi te ntango azalaki libanda tosololi mpe tokozwa ta ya kosolola kolakisa ye bamikanda nyonso. Je crois que tous travailler pour la unité et pour le développement de la ville de Kinshasa. On est dans la politique, biso to bandi politique te to kuti bato bando sa politique. Oya zali grand frère nangai na respecta kaye mingi. Alors oya lobby ndo to kosa et surtout que na rencontrer pe esprit à ouverture et pas ya collègue na Mike. Merci. Merci. Honorable Mike, honorable président de l'Assemblée provinciale, Pasteur Godé Poyi va se réconcilier dans Gomi Bali. Conflit, à partir de là, il y a un conflit ici entre Gomi Bali. En ce qui concerne le Pasteur Godé, il a retiré plainte, il a soutenir la justice.
Donc, il conflit entre Pasteur Godet et l'honorable Mike à partir de Segondoyo et Zili. Bondeko et Zongi, président de l'Assemblée provinciale. Président de l'Assemblée provinciale, honorable Mike, député provincial, rapport entre un député et un président de l'Assemblée provinciale. Donc, Makamouana et Zili, merci beaucoup. Je crois que tous ceux qui sont là, vous avez témoin. Il y a Bilembo, tant que tu saliboé, tu rendre public à travers bino journalistes, ils allaient d'accord et à Bangouinos Mibali. Donc, ils ont une initiative personnelle. Ce n'est pas Mike qui a demandé, ce n'est pas le pasteur Godé qui a demandé. Ngaï, comme il y a na Bango, un parlementaire sage na Bango, il lit plusieurs fois na Kinshasa, na Kondi Mate que Ndako Ezika biso ba papa na Bango, parce que na coutume africaine, Yaya Aza Papa. Merci beaucoup. Merci. Alors, ils sont dans la fonction. Voyez ceux qui mais nous faisons un Babangi. Alors, oui. Non, les gens sont bien installés ici dans certains ministères. Chacun bien voyez comment c'est que généralement les points de presse c'est la salle de réunion. C'est très vaste. Excellent. Déjà à côté, déjà à côté. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.